nga fi ya libabe nalala na papa nanga baomba mona ngo loreze injire genenga te nalala na papa nanga kasi ndeni vi nangeza bien koleka yo mwana pasteur bien koleka yo mwana pasteur bien koleka yo mwana pasteur yo baboyi yo ndeni mwana pasteur defa baboya yo ndeni yo mwana pasteur banda pe baboya yo otikali kozwa suma oyeba mobile na ye Kiri 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 Essa banana não é? Karine te okenda koluka Karine te okenda koluka tala niveau mutu Karine te okenda koluka bana ba etala niveau mutu poisson na muninga ne mwasi maloba wana ngote akoluka na ex muninga akoluka batu tu bayokana na Karine te s'il te plaît grâce temo na posta été s'il te plaît grâce temo na posta été na posta qui est tellement toyokana te omoni grâce abenga nga boya lukela ngani to sangana wala choix faible monde Karina leo mutu okoluka ba ex oluki batu tu taka ndimia yokana na mbanda na eglo yolangi kapa kwesa Karine nazo expliquer réalité batu tu o monique bakota poto ta poto ba journaliste balanda Karine pe miso ti lelo ba bunda na kanzi la Karine za journaliste na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite ana buwaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una so linga mezi nyoso linga so linga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing, and epic
concert est le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na Sarato la TV, chaîne bino et puis sera bino ba information, chaîne bino d'actualité. Merci vraiment boza tellement ébélé ya kozela émission yo bolinga mingi vérité présentée par Paul Mukendi moi na souka ba Mukendi nyonso, autrement dit aiglon de la presse congolaise vraiment. Merci na mutu di moi mutu pesa comme oyo amiral Nzoko bambote na yo bisiko ezali. Merci soki boko sepelaka na image oyo kitoko boko mona liboso e ba écran na bino ba ordinateur na bino ba chombo na bino ezana bokasi ya mwana mobali moko ya mwindu ingénieur Ars derrière la caméra. Merci Susuna bon délivrance que bazali baye oyo to travailler na bango na Sarato la TV. Merci na bino pe ba abonné na biso po boza wana ba vrai na biso pour na confiance bo pesa biso pe fidélité bo pesa biso boza tellement ernion so vidéo na biso kotaka ate kotina minui to mona ka bino ba ya biso boza la vraiment wana merci na bino pona otu boko sala pona biso. Merci lisusu na tata Nzambe oya pesanga lisusu makasi na tongo ya lelo to zala na bino vraiment pourquoi pas na maître avocat na moko Hervé Kadjeboy esprit libre bambote na yo mon vieux balobi chaque samedi chez Joli wana boya oyoka ndule ya kitoko avec l'artiste Diego Milito babi musique ide babi rumba nde rumba ya koyoka yango chez Joli wana na bandali wana boya koyoka musique avec l'artiste Diego Milito balobi to bosani PTCG ya moto Jonathan Kivuna 10 amis bali un bon tonton émission na biso na yambeli bino moko ya ba journaliste ya za bongo mama Sarah Auto misana ko sa ne ba analyse na analyse na ngana kolobela mingi makambu ya mama na biso Noela na nene ya ndenge akambo ko mobotama ebele mais na ko lobela pe système blocage simba ye kangai tika ye benda bika na ba chaîne ya YouTube batu baza cause nango ezali bongo mama Sakatola na Yvette Kalombo to ko lobela yango to ko toucher moi ba point moi ebele na analyse ya lelo vraiment Montréal ingénieur Ars ce que ça même langage nangai fungoela la caméra bandi ko ba découvrir invité nangai mama Sarah bonjour Axe bonjour nayo bonjour Pauline bani na axe ye nangandi tena bandi nangana mutana sima caméra na pesi mbote na pesi pe mbote mabeza fa les obligatoire na bandara na yo na mono bani axe tena bandi nangana axe lelo midi molenge lingi axe bambote na yo en tout cas bambote na bandeko nyonso tu ba Holanda biso bambote na ba sponsor nanga Azir Majabu Gospel et puis toza awata ya maman Nicole Malonga bambote belé na entre guillemets nani entre guillemets ANO bambote na yo et bambote na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito na pesio bambote bisiko zali merci vraiment pour na ba conseil et bambote belé lisusu na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï Amélia Mweba la privade ya Orlando Domingos
bambote na bino yango wana bambote na docteur Patrick bambote na équipe technique nanga mobimba bambote na bafan nanga ba vrai nanga président bébé maman présidente Nathalie bo sensibiliser ka bana membre na biso bomoko l'union fait la force toza wana tosalela bino ka musala ndenge ezala kaka mikolo mwa mbilinga ekotaki na tranche matinale na biso déjà lobby na tongo à partir à 9h tranche matinale borozwango lobby déjà partir à 8h juste histoire vraie na bino pe borozwango donc tozongi masolo penda correct merci na yo Paulin merci na yo ningo ya mbinga merci vraiment ningo tikelinga pe tona s'exprimer na batu balinga voilà so na tangi ba komba batu te ebele bwana se wana eleka déjà donc nana bafana batu na ba commentaire wana wana moni wana baza ba vrai net sol fona non yebelo non ça na solti non moni lo non ça nete ba vrai baza que tobundi na bango bitumba ya 40 à 45 ti lelo tozaka na bango eza bato bana kati ya groupe WhatsApp nanga et puis ezana ba vrai nanga msu bana groupe te mais nazala na bango na ba commentaire wana ba osia masamba ba ebele ba bato bandimela nga ba pesa nga confiance donc voilà merci makasi na bino nyonso na bandeko bozo commenter yo mutuko ti chaîne nanga mbali boso s'abonner liker mais ko bossa na te awa to na kati ya zone rouge yebela kuna na Sarato Last Life yango wana ezoleka chaîne yango wana na che wana ezoleka bo s'abonner wana parce que actualité tout au même mango kuna Espro du cinéma pe bo s'abonner pe Espro du cinéma sko et ana moi frein mais ba s'abonner ba gag eleka déjà parce que tout ça ba gag mo ebele mais ba gag ezoleka leka mais mikolo to chaki moi frein côté travail à Espro du cinéma pour taka fin d'année photo lia na borfele na pesi mbote mama kabibi bambote na nzamba monao donc fin de l'année yango photo lia na borfele talaka moi nanga mwasi aboma mbongo ne banda janvier ti le bomba mbongo na classe pas même mbongo ebele abomba ngo abi mbongo nanga mama na banda bomba ngo pona na fêter na borfele le 25 décembre tara bana babo fêter na palais vraiment to accompagner biso pe toza azara mon kondi na fondation ouais adaza mon kondi na fondation alors to accompagner biso fondation Sarato la même bon ebima na poche na yi OK alors côté na biso pe fondation to bimisa pe moi chweke na elongo na bandeko nyonso to baza na sima na biso loka ba mama kabibi to accompagner to tala bande kona biso pe Sarato la TV tokozala là pour accompagner na image par rapport à makambo nyonso ego lekana voilà merci maman Sarah lingi vraiment tokota na mozindo voilà pour madame no lo ba foi yo kana bien kasi yana te yo mambo lo beza importante pour yanga ba question na nga pesa ba question na e cause elle important mais côté no attention baby mais ba plan o ebi manala na mnona nga foi yo kana oyelinga to yeli beba il faut na nganga penza so nga na ngangi ba supporter babi voilà maman Sarah na lingi émission to sala on peut ndenge pe longo bana vérité ne pe banda nyo tsaka loboko lo bana lo bato solo po belle émission ça isinga sans kotomba loboko te bato ba rappeler ngo nana linette bossa ni idéologie ba isinga bossa ni idéologie ndu saizali Paulin nana linette voilà j'espère que so linette eza yo yebit Paulin vérité bimara nana linette nana grippe mais on lo ba quand même merci to ko tena en actualité par rapport il y a blocage système benda kangaye le système oyo avant de actualité ma msusu là c'est Paulin c'est là ba titre mon normal à la YouTube soka la tali titre na subino nga moko na oseka kasite moko na tali chaîne mo yoka titre na on so titre lisumu ya Adana F batu ba chaîne ekufi siku no ligala yeba mama la gawa chaki titre wana miyebi na ina yeba Ada na Eve nde banani. Voilà maman Sarah, j'espère que vous comprenez la question nanga. Ouais. Système à blocage oui na YouTube batu bazolia ki ba chaîne ezokende. Ye posa parmi bato ba ko bloquer bato wana na ebiti pona nini cause nango ezani
T'es tous l'ensemble, Paulin. Tous l'ensemble. Cause na plairons ensemble. Plaire Jacques et Rosaranate ensemble. Oh, moni gaza capable ya oluka ba technicien to ba informaticien élevé. Po ba longola ba mbano wana. Ba saleli. Oh, pas Monica kokite. Plaire Jacques kakate. Nga kendo le la pe pa makoso. Ouais, nga kendo le la pa makoso. Na pesi chaîne nanga, na ba mot de passe nanga. Na pesi yango équipe France. Na te chaîne en GT parce que wana général makoso, les patrons des patrons. Donc na pesi chaîne, na pesi ku yete na pesi informaticien na. Déjà batu ba mona ke na so makoso za live. Nga chaîne nanga za la page nanga za live. Donc page nanga admin nango, administrateur nango. Même administrateur à makoso, muta comment gérer page nanga. On se comprend. Donc chaîne nanga ba obunda. Ce qui réussir bien, gloire à Dieu. Ce qui réussir te, nous plairons ensemble. Plaire Jacques à Kosakanate, Yangwana, il est temps, Yom Total Angana Sarato la TV, pour s'abonner à Soko Olinganga, Otala, se plana ba histoire, vraiment, se plana ba analyse dans la émission nanga, il est temps qu'elle ait commis s'abonner déjà à Sarato la live, parce que ce qui est Simbi, gloire à Dieu. Ce qui est Simbi te, to continuer na Sarato la live, to bongo la ngoka elongwe Sarato la live, to chango peka Sarato la TV. Voilà. Voilà maman Sarah na nina yeba. Makambo nyonso toyebi YouTube déjà banda kala eloko yo ezalaka te. Na yebiti eye pona nini koti pona na nini na nina yeba ba na bandeko ba kolanda biso to découvrir to yeba pona nini eloko ngo ekoti bandeko ba chaîne ko mokufa. Nzamba pambola papa na biso duche kapanga muta a koti système. Nga na salaka émission ya duche kapanga po ani ba blokanga te. Po ani duche tindela nga avertissement te. Non, atalaka émission. Paulin toi na défaut mo te ba chaîne fait kangama pardon. En tout cas so nzamba pesa nga ata makasi ya okanga ba chaîne mususu. Oh, ok, ata bana voix na ngate bana photo na ngate bana logo na ngate na ngana kanga ba chaîne bele to pema. Tangu dossier papa Duche Kapangi. Ngana to saki émission, tindeni to su copie, atinde so avertissement. Parce que to saki analyse, oh c'est na ndenge sengeli. Elo ni sila ate. So ngana mobile to kabwani. Na kolinga mbali mususu. Eyeba na partout. Soki lelo mobali to mwasi amoni mobali na s'engager so bolingwe sila kata osala e chantage. Na pesa ke exemple musika te. Na pesa ke exemple ya yanga moko na mona pa mama bana Diego. Na pesa ki so exemple ya mama na biso de la paix. Oh libale c'est sila. Batuka ba ebisi chela libale ya bebi sa réputation na bango na réseaux sociaux. Ngana loba kango bo sala be émission bo bebi sa ba réputation libale ko kufate. Na féliciter ki ndeko na nga Duche Kapanga. Tant na sala analyse na ngana zaki kana katikati nga yebi Duche te to komana na biso te elo te mais ce que na saki tellement analyse na nga bien na bolingo nyonso a bloquer nga te net ndeko na biso ba osamuse na réseaux sociaux Karine Biasia kamote ma Raouli tono na PC mbote soki pe alingi pe aba bloquer batu ba chaîne kana kombo na ina mobile na ye amemi acte de mariage na bango afundi bango po batu ba informaticien makasi baza so afundi bango ba bloquer tala ba chaîne na batu mama Karine tala c'est-à-dire moto abanda ki likambu ya bloquer ba chaîne félicitations na ye so eza papa Duche félicitations parce que été abiso ata kutoleka na ba bande l'école te ki bo moto pe ala raté ata totanga ifacilité photos ana ki bo moto que dossier mo eko ya boye ata nanga pour Sarah mais et permettre ngati na finga Yvette mais n'a pas payé analyse journaliste à cause de la pour na mututé te toi batu au cause à pour Paulin nani na déontologie journalistique nga leki facile to tangilanga déontologie non ça non na cause à pour nga na cause à pour nazana nga na diplôme à efficacité donc na cause à te kobomate Paulin kobomate na ebisio kaka ekobomate tant nga na sala ke émission na lezaki ni Duche ni parti wana mususu mais na saki analyse pour na ko faire réveiller batuke
bozo bosana ke lelo yo mabala nyonso te komi soki salami il faut ka retomber moko ya surtout mabala ba artiste ya ba il faut ka retomber ya soko za journaliste musicien artiste retomber ko ya na mima batuka na réflexion so na sala ki na déborda ki peut-être ba langage nanga parce que ya eloko na comment on le ba polin banda maramba nikinga na comment on le ba quand j'ai pas de preuves je fais pas des analyses c'est ça je ne confirme rien Koloboui des pères qui est tourné mal ceux qui ba pesi ba preuve to moi si wana wazako wa les kaki na be mission aye na ba preuve là ça va muto yeka na be mission ka boye ngaduche boye na boye ale bondimi ale bino pe ba journaliste bo bandi ko sanjola bo bandi be mission et pas duche sakana na ba o bloquer ba chaîne bien té bloquer les sous. Comment ça papa tout tu as bloqué ma chaîne bien na raisonner fallait ko bloquer ba chaîne à bateau même sous dossier nikenga ça 6 mois té mais dossier nikenga za mingi pas na yo c'est ngazwa copie ngala na copyright ngala za na avertissement ya aigle voilà to longo ya aigle so ko te tozaka wana et papa duche bakisa pena ba avertissement oui au monité que banda makamba ko kanga ba chaîne ekomi mututu ako gérer lo bebunaï mututu ako gérer maloba ako banga be mission a batu mutu na muta ko luka cahier de charge pour na chaîne na ye mutu na muta ko luka ba émission na makamba ko loba na chaîne na ye o comprendre problème donc papa Duche merci pour na rééducation et l'émission na réseaux sociaux moi je te remercie. Mais Hermo est bien Hermo à ma bête problème. On s'en fout de ça. Ba chaîne est bloquée. Papa Duche continue. Karine Mokondi pe soko otala nganeti Karine. Sora bika abanda système wana. Yemo pe YouTube place au vendre le ah. Apparemment sur YouTube a vendu mo apparemment une grande partie il y a ba chaîne ebele ils a bloqué sur base de quoi au senti penda trou na YouTube pour biso to l'équipe africaine tout na ebele na ba chaîne YouTube pour to ça ba chaîne pour rien ka po yoka 100 bits po yokika ke Sarah zo mbongo comment na mbongo pour na YouTube yo po bi ozata na idée te loko ça na YouTube mais quand même ofungoli chaîne parce qu'on a chaîne non fungoli musano so Sarah ça l'émission ou comme l'émission Sarah le roi voice pour l'excès en tout cas papa Duche Kapanga so ki batu ba ota l'émission bo sola na Duche Kapanga bo ebise Sarah to la tindeli merci tolingi to yeba otolo bango bien que yo poza victime na makambo ozongo epanani pour ko tomber victime na nga tindela o yango ça ok répondre biso non fille à Sodome na Gomorre fille à Sodome na Gomorre Métis Antuka Sodome alias Yvette imtotindela kiyo yango voilà parce que pona nini bitumba na bino mibale ezo boma o balobaka bitumba ya bandoko pasi ya matiti ouais mais c'est normal toto ça me bien quoi YouTube vient à biso Duche Kapanga exemplaire coup de chapeau na réseau kitati fia Sodome na Gomorre pas zui na pe na zuiti ba ope balingi batika na sima ba zwa pe to bloquer penda ba chaîne na buzo ba wana nyonso tout allez to bandela ba chaîne à zéro na ba cahier de charge voilà maman ça pourquoi so linga ko kufa na bato yo balobaka liwa ya mutu moko te ko kufa na bato te Paulin ko dresser nde bato nga ba dresser nga faut ce que to dresser penda bato ebele bola baté yango na lo peut-être papa na nga Duche Kapanga ayoka yi bato ba mawa or fallait bloquer bato ba chaîne au mona ba langage na biso na réseaux sociaux et au changer na lingi avant to kabwana na sujet oyo otumika na ko expliquer bato ezozo bato ndenge nini soki ozwa émission to vidéo na ko expliquer te maele na nga na bombi yango faut bato ba lela ti ngabna na posa ta 500 chaîne ekende kana chaîne moko ezokufa na 500 personnes yaya to kufati faut kufa penza asa na zomo niveau so comme ça bato ba chômeur tani bwana
Tout le clair. Tout le clair. Nganga la vérité. Normalement les bana bato ba kufa banzala na bandako. Pour déjà à partir à lobby na zwa ki balpel na ebiso ozo idete. Et simple quand. Ni yango komi na YouTube. C'est simple. Quand ne ba fungula ba chaîne na ba wana ba fungula pe ba chaîne wana misusu. Eh non. Mais ils ont pas tout temps. Comme on a 1000 abonnés, ko banda. Surtout bato ba fungula chaîne na mama Niki na fali nde likam. Ba onde na zo bloquer penda dossier à faire Niki na otalaté. Notalate. Eh ouais. Merci de continuer l'analyse Nabiso. J'espère que Zaki plairont ensemble pour photo ensemble. Déjà on a photo kufa. YouTube tout nangani balobara changement nyo susenga sacrifice. Soto ke na ninga ba pays au mona makile tanga quand même ba innocent ba kufa ka pombo ke zo changement. Tika ba biso tout lila ensemble. Comme ça YouTube est changé. Ensemble yo ngana esalanga pasi. Yana batu msusu bazana. Wana makangu na YouTube. Ana chaîne. Te, na chaîne te. Bongo siko pasi anyozo. Te pasi ya batu ba ko ba chômeur ebele. Eza so mutenga ko ma chômeur po ye mukalingi. Mais soka ebike asara musala ne bien. Akondima kufungwa chaîne mususu. Ba fan na ye o bandimela ra musala na ye. Ba osabone molo. Motenga pe na utobeta kelelo a. Oki kelelo te. Bato ba sepela na musa na salaka. Ba kende ko s'abonner parce que to côté de zone de turbulence kalate bato rouge bato ba kufa. Matanga plaire Jacques. Matanga o wapi na YouTube vraiment to kolela. Ma baba liwango eza yanzela monte. Misulelo, misulobi, misus après moi 3 jours. Te 7 jours, souke ya 7 jours. Sore écoute to kosomba uniforme matanga ndenge ni nati boy so écoute okoza na onda ya namba ver so zata na des avertissement ndo za na vino ekomi en danger la pa ba kombo bato la pa ba analyse mabe na ba kombo bato netinga monde chaîne na ngezo blokame na kolimbisa ka mutu te so na kutie une infraction ya makamnanga okufa obika te okufa chaîne na ngezo kangama Damiesko batutu wana bazwa bilo nanga bakufa na chaîne nanga po bazwa ba bilo ka chaîne nanga kasi chaîne nango ezokufa il faut ekufa na batutu bazala bilembo na yango ba chaîne na bango donc yo zana lembo nanga na chaîne na yo chaîne nanga ti ezokufa bozokufa nzela moko mutako sekwa zate mutako sekwa zate masara poni beaucoup luka kimia ti pour trouver solution moko ya bien bino na bino kimi ezate parce que kimi ande yango to luka ba chaîne o bakokufa ba chaîne ekokangama ba o ba otikala ba obanga to sa musana kimi to sa musana ndenge kimi to kotana nuka to za na mamboyo na yebiki hotelaki émission ya concert na yo ifet par rapport ya ba yo fo benga efi ya Sodome na Gomorrhe tenga na zo benga na kombo yo wana mtu bakisi kasi wana yo mtu bakisi yo sikoyo lukoye bo comprendre que mamna oloba ya Sodome na Gomorrhe is vrai to yeba ngosiko ane mission avant na côté na ba question mususu mengana ko expliquer biso batu so ba yebi Sodome na Gomorrhe na bandingi mususu pourquoi bambie kombo ya Sodome na Gomorrhe so talien azafi ya Sodome na Gomorrhe prouver biso batu musu baza na pesi ba prostituée nyos tumbote parce que ba prostituée nyos na pe ba mbote parce que ba jijara mutute oyebi lo etinda na prostitution te peut-être peut pas si la se retrouve na prostitution ba lesbienne pe na pesi ba mbote na jijara nga bango te nga jijara mutute so moni ke mambo ça les amala mo continuer so moni za mabe otiki mais que na juger on a jugé au pour les salaires du péché c'est la mort et puis les salaires est individuel alors ba lesbienne pe na pesi ba mbote ba yebi pourquoi parce que pour l'instant to betelio ba histoire ya batozo ata lesbienne moko vandisi oyambie na plateau tunia expliquer ndeni ya comment lesbienne olela soit bando betelo ba réalité kuta na on a vie alors c'est-à-dire moyen au juger bango ya te poso pe ba expliquer bien au monde ba cause à opesa yo et mon moni yango valable et mon moni yango normal à se retrouver na lesbienne na kondana bango te mais siko et pas iwapi
mutu asangisi na kindumba ya bondumba ya mibali asangisi na kindumba ya bondumba ya ba lesbienne nzamba bomaka mboka Sodome na Gomorrhe likolo ya nini ki lesbianisme ki pede kindumba sko yaza temple wana nyonso aza Sodome na Gomorrhe yango na kombo na eti. Voilà, bandeko bazaki ko découvrir bayiba pour commencer à bimsaki Sodome na Gomorrhe, j'espère à détailler yango parce que tout côté pas que tala ina mo Congo mokili kuna na Congo mokili kuna ndio zotinda batu ba preuve ya Sodome na Gomorrhe ezali. OK. Maman Sarah par rapport ya makambo bando sa kindumba ba client nanga mingi batu ba roda makasi ba pesa mbongo eza ba lesbienne ba politicien na basi. Continue non Paul. Va baso yo bimission na ebité lo wana to zongo so wapi. Awanga na nete kingo na e revesara imeko na e remis. Kingo ya kingo na e ningeza yo kak tatouage te po tatouage ba modifier papa. Ker wana ko longola ngo kera koma komba mwana ya longola kera. Alongola kera ko bakisa ngo koma komba mwana e po éviter vidéo wana or a éviter ke bakolo chaîne wana baza pe na bandeko na bango babimisa pe vraie histoire wana na ndenge salamaka ata wangani aye bandeni ki na Kongo mokilinga na zaina ndeko kuna point d'interrogation. Merci. Donc ata zwa tatouage ne wana akomisa ngo kumba mwana a changer ngo po ba modifier ngapi so tali ba tatou na modifier ba tatou ko modifier ngo fleur ko komisa ngo kombo ko komisa ngo nzete o changer ngo ba forme. Alors awa na ende kingo ba changer raté imeku muno kone mbebone a seza ko yebana nzoto na e corpulence na e et puis sa voix pembe te wana za ntuka lelo ndako mo chachoko makasi ye wana za na ntuka. Voilà tokoba j'espère Olanda ki na ebite so za kita ya Olanda ba émission na ye Olanda ba propos oyo alobi yango vers yo na ebite na ebite asimbinga pinda asimbio oh asimbinga makasi asimbinga neti nini Paulin asimbinga neti nini asimbio makasi nazomona tabana makambo ba vie abi niveau yo komoluka ba vie na YouTube komoluka na ba ninga mabi ya luka ona ndenga bien yo kasoniko na lobaki on lobi na live Paulin ndeko nanga mwasi yo kasoni baninga babongaka soit na commerce soit obeti libaku na zelo kutai na mobile moko alara bongisi vi na yo soit na motoki na yo moko to famille papa to mama bazaki riche batikeli yo héritage na âge na yo métis en tout cas ozobonga na sima moninga kombo moninga no mwasi bavini ya saka auto yamba ba grand musicien atelobi ata janvier ba mission wana boboni esalami na passage ba passager ye bo bandeli so loko ya za pena mwasi ba muzikana ya vananda kumona muzikana mabimata na kopote telengano fazer vous comprenez donc ba émission ya uto sala na ba muzikana minene yo tala ngono se komisa milvi kasi bongo ebisanga 1 million te totaka 100 000. Est-ce que biso na Congo to ko lobela ba vie botala Emma l'Ouest botala Makoso botala Lolo Beauté botala Amand Chic Coach est-ce toi na niveau penda donc ba live na biso salité wana to salaka moi batu communauté na biso ya bakizengi o balanda biso allez tika ko problème communauté na biso lingi mamba bien te ba congolais pe ya bien na ba congolais a bien ba na YouTube ba sa makam na bango boye sans ma finger sans insulte ba otala bango te bazaka na biso wana na poto so po bité na tiki poto na sa makamba logique ba otalo te au mona logique loka ba otala ngatenga fin du mois fo budget bima tozongi na poto batu bazo accompagner poto na réseaux sociaux la te ceza ba nani na biso batala biso ba diaspora est-ce que yakobeta liso ba vie asa sala émission yeka na téléphone na et pour na caméra ta na micro te alua ka réalisateur est-ce que ya sa sala émission ka yé na face au micro yé na yé
aobeta histoire mobo sans combo Karine po ya talama pona combo Karine sans combo Karine sans combo mutu aobetela batuka histoire mobo batu pe batali beti pe ba 100 000 vies ko ya obetela ngama solo ya ba vindeni ponga na chaîne nanga nazata na 4 émissions l'équipe ba 100 000 vies ba 160 ba 150 ba 120 ba histoire vraie ngaka na caméra polémique te bémission nanga tu ya polémique ata monko sala 50 000 vies ezate ata makamaniki oye kenda ke kiti talaka émission na betela 6700 personnes en ligne mais ti siko ekoki 50 000 vies c'est-à-dire bémission oyo ya ba polémique ekota na ngola te kota pe ba vite siko ba vini yo linga apprendre nga essayer bi YouTube on est fonctionnel o lukanga na ba kombo ya ba to lukanga na ba na luka ba vi na kombo afali pardon banda lelo ti mukono akufa na ko luka ba vi na kombo ya ndokwa mutu ekukwa mutu lo roi yete na ko luka vi na fi antuka lo kwa yete na ko luka te fi atenda ndengwana fi alibabe batu ne bafinga nga mwana libaba bimana tata na ye siko nga so na bimana nga na papa na nga c'est que papa na nga pesinga ba chance pour na vivre bien siko ye etulango aza na ngwana za yani nga bimana papa na nga Jassim kasi na ndimi lelo na bimana papa na nga siko malédiction ezatendeni na vivre bien makasi bongo yo muto bimana papa na ote kasi au sala divorce deux fois balatisa o pete quel babe non tant c'est ça ba problème quand on a vie te problème sur les sengi qui basi ba kabwana to ebani mobali pa boya mwasi na facilité bongo c'est que mabeli kaki ebi sako asuba na mbetu mupongu ujini mupongu likola ngo bisuba mutu mukusa mobali o supporter te. Est-ce que nana ngwala la na ye arrivé qui Karine babe koti o comprendre nga fi alibabe nalala na papa nanga baomba mona ngo loreze injire genenga te nalala na papa nanga kasi maintenant vivre ozondima yango ona ndima te poani nga fi alibabe babi nalala na papa nanga tikana ndima te sko ngabna na fi modit fi alibabe nde boloba nalala na papa nanga ndeni vi na ngeza bien koleka yo mwana pasteur yo baboyi yo ndeni mwana pasteur deux fois baboya yo ndeni yo mwana pasteur banda pe baboya yo otikali kozwa suma oyeba mobile na ye kiri ça banana no nani kiri wala akapela batu batala nga ba comprendre lo la lobi sko ye mutu mwasi ya kitoko wapi ministre wasa sombele lopango yo mwasi ya kitoko wapi ministre wasa sombele lopango to wala tisi o bagi ya fiançailles bala tu ata bagi to basa elata ekukwa predot siloka ya malika wapi comme ça la malika na marambo nazo mélanger weba ke ngana Irak ngana beta otala te naza muta confiance te ngab na naza nyama netumba et puis bien nanga ye po finga Karina bundana Karina sangisa ba force akenda oluka batu nyonso bayoka na Karine te yango pa yaka olukanga voilà ka pa bundisa Karine là ça on a itoko manano to basiko okoti place ya bien mais nga siko na bunda bitala nga bunda bitumba nga motaka bitumba niki ti bato wana tubaya na banda bitumba nga mona bunda na ba page na komo bunda na ba chaîne nga na nekirite o sambwa yo fia Sodome Gomorrhe metisa ntuko sambwa nga sa ekirite nga na Karine te okenda koluka bana ba etala niveau mutu poisson na muninga ne mwasi maloba wana ngote akoluka na ex muninga akoluka batu tu bayokana na Karine te po basani ba pese force po bundisa Karine lâche bunda yo moroti okende koluka batu akomi bi posta bosani ke bawela mobile na glow yo langi ça c'est la famille biso na biso ba mama oya koluka nga poani po ebike nga na toyoka na te oluka nga poani zela nano non grâce te mon posta qui était te au poster capture s'il te plaît grâce te mon na posta était na posta qui était tellement toyoka na te moni grâce abenga nga boya lukela ngani
pour na posta pe grâce Karine na auto poster na eka abenga tendeni poto sola te sko ya bengelele nga nini abenga nga po loka Karine na auto finga nga na mamba papa biso ayebi ke pona ye ayebi ke na raja Karine toko sangisa force to sani toko isa Karine tenga bunda bongo tenga bunda na nga moko yo bunda et puis nga na kota bitumba batu te na kota makamba batu te songa na Karine yo kana songa na Karine to na problème na obunda na Karine nga moko na okene ko luka te o loka ye iveta yo kana na Karine te aya to sangana wala choix faible monde Karine leo mutu okyo luka na ba ex luki batu tu taka ndimia yo kana na mbanda na eglo yo langi kapa ko isa Karine ay komi na tour na nga na bendi yo kamera ino motando sali bonga longba kuna quand on to lo ba yo bundaka yo moko mais apparemment ko yo kaye alobi okomi ko côté na ba tumso ko mo lo ba okomi côté la Karine trop la côté la ba te okomi côté la Karine trop nazala juste soutenir za ba Chine les ba chinois ba ko soutenir na deuxième chaîne na yo eza pour na bongo te deuxième chaîne ngo eba keza monétiser na ebi bongo siko na quand c'était ba ya ba tombola kaka te na ra clair kasi na bitumba ya ye na Karine tant na banda koloba bien pour na Karine ba Chine ba côté la nga ba loba bongo intérêt na ngezara ni tant na za côté la Karine tant ba obunda na ye wana kutu Karine auto finga nga mabe na ki muto côté le teme na loba ina ragiste ata mutu to yo kanate ce qui a na raison photo PC raison soit za na tort photo PC tort na tant wana kutu encore côté la Karine te so ya na mutu na côté na côté la Yvette mais tellement na ragiste et makamonde na omone là apparemment jalousie de comment régner a na participer na complot oté ngana Karine to na guerre na biso ya finga nga pe na finga to na guerre na biso mususu na kota guerre oté za guerre à jalousie ya mona boyaki awa na côté li pe Karine ten ouais place na côté li Karine le lobby vérité kande na oloba poso to chependa Yvette na Karine na vie normale au télé matin tant Yvette tant Karine on va na Kinshasa métis en tout cas aola la et pas battu Salomon ye moi ça kitoko ye moi na pasteur ba comportement bien pour biso tout on a ba comportement net nga ofinga nga ba comportement mabe ba se meki bazo monate bona bosko yo muta ba comportement bien libale kufa opona mpwana libale kufa yo fia Sodome na Gomorrhe libale kufa opwana comment ça matiki la ki autant lo bapé tiki la ngapeta na poser ba question na voilà koyoka ndeko na biso ya mwasi abandaka na mobali ya Karine abandaka critiquer pe mobali ya Karine lelo oyo bitumba na yo elati papa te azo critiquer papa te ko papa mo bo eza bien te na ebité tango yo ka ba makambo wana bitumba na bino basi boko mokotsa na mibali pona nini ki bozo mo te ki boko mo manquer na peso réponse aza faible a monika na niveau na ngati ane loko finga ngati yango akepa mobali nanga mais apene loko finga mbali nanga te ye mobali na ya ministre za wapi alala ndako moko na musicien o aza patron de patron na mboko oyo aza na eba moi avanda na ndako moko panda de moi ata tonga bima na motende yende tulati ye pnda tula na ndenga mikumisela kana fier aza nango excuse ero ata babala ki ete mazata deuxième femme ya mutambongo moboy to aza mwasi ya avandisa mapango avandisa bandako mutakenda ta Dubai te ya na swana na mutandengo oyebi ke Paulin Hermon so na vandi ponga na kana muta guerre ngapi na bunda bitumba na ngana linga kuna associé batu te na bunda guerre na nganga moti na suka pona capable oyebi Hermon so na vandi Paulin Nathalie pena ke non soit na to non répondre fille mo boy atika ata okoma Dubai te na vie ayebinde basara conteneur te ata vélo moto ya 3 pina somba na nte ata terrain vide somba na nte na vie so na talisko na olinga na swana na mtandengo na
terrain vide. Terrain vide, bon, là, c'est pas toi. Tika pardon. Tika ko. Tu es bi YouTube tika. Tika pardon. Bon, mi o to so le bana. Tika. Ba mi toi c'est la bade. Oui, bien qui m'a poani. Poani. Pour na senga mi kandati. Mi to ko sara na ngo ba direct ya ba taxi express a vivre na taxi express mbonga ngo peso aussi la mbonga contrat zwaki. Et si là. So ezaye. Au moins te mikolo azumo ekukwanda kuno azochara ba vandelateur au sa la mission. Au moins te ka la kisabiso. Sko mabe na ngo la kisabiso ka kota coin wana. Alexander Ngomba. Kiti ate. Ana kiti na nte. Alexabiso. Kota kuna tena oyeba ndenge. Ozo comprendre. Akola Alexabiso na ndenge na yebeli na kimulu baliko nango. Soki zaki mutuka asombi ero tonga to mera maite. Vous comprendre réseaux sociaux pour n'engue sentir. Et loko ite lo chocho. Ya on a ça qui au moyen diriger bami kala grâce ezate lo chocho. Amasara. Apa. Ina yeba. Bande ko pe ba yeba. Po ega mbala moko bu. Bino na ye benda biki bandi. Kanda wana cause na weza yani. Cause na weza po alukanga na soutenir ye na bituma ya Karine. Accompagnant tende na balukela ye. Mais makambo bitumbe sila kala. Tena soutenir ka ne bandela zwaka ben wana ta on soutenir ye. Oh, pour expliquer ba tu ba comprendre. Nga na soutenir ka ne bandeli. Ne bandeli na soutenir ka ye. Tanga contacter nga na mona ke fona soutenir ye. Mais na yebisaka ye. Koko mazoba te. Yo lobi azazoba yo zamtama ye. Tika ye afinga yo. Yo ko fingete. Na mona ke ngo mabe tanga oloba ke Karine a yini po akenda fête à grâce. Nga sela Karine be mission. Et ici maman ça c'est quelle jalousie. Tant oyo za na poto luka obala osala vie na obota ozwa mukanda pourquoi ozolande la vie à grâce. Nga na sela Karine be mission na lobela mabe makasi. Pourquoi? Parce que na muyoka ki pasi akaboni na lekechu akaboni na Yvette ka po bakenda kilibala ya grâce. Nga inso na master na nga meli ya moy bazawana. Na ke fete ya mutu mo basola na ete to kabwana te to koma na réseaux sociaux te to swa na kara mutu ana linganga te yo ke fete ne po nini tellement bolingweza eleka nango to silikana ponga na amelia to swa na to bloka na kutu ya bloquer nganga pe na bloquer ye na biso mbalo mona ka moko abengi na telefone po kaleza ara so to bloka ne bongo na benga mobile na bengi mobile ne apase ngaye to déblocane soit yé pa obenga papa Diego ay to déblocane sko tellement mibali na biso bayebi ke babaya biso ata to blocane muta pesa sous téléphone azate eza à côté na nga so bayebi ka ke to yoka na te ato bengi ba yambote sko mona to koma bazoba omona to koma talana nana obanda muninga nana obana muningo mona ga banga na débloquer soit yé pas bandi kuna a débloquer au débloquer ti ka bon comité na tenter chance te o taper boye pe kuna pas débloquer à comité yo kaskonde to bandaka pa mona. Salut ma sœur, j'ai une urgence, rappelle-moi. Pas ce qu'a rappelé na bendika Brian pembeni. Nga bengi na ngayo te Brian nde mutabenga sola la mama Amelia. Vraiment. Ye pesko te mana posa peto sola. Passe nga bana nga. Maman, achète-moi, fais comme ça. Kozonga la nyos tout. Est-ce que ba meilleur ami o ba umeli na amitié? Oui, bah, comme moi, benga camarade ne Karine, bah, souhaita kaya anniversaire. Tanyos tout au sali amitié na Amelia, tobe banara po ya kenda ki na fête ya mutu moto yo kana ate, tonga na kete. Donc, moi na mai, fille à Sodome et Gomorrhe, le bata moi na mai ki ningo et tout la bo susu, yenda zalaki na baide na ye ya mabe envers muninga. Alors, tanga komo kokisa baide na ye, akomi koluka ko contacter batu oyo bazana ba problème na Karine bachaye force abosani ke bawelela soka moko na Glorio langi
ake contacter Gloria. Entre nous les mamans. Entre nous les mamans, merci maman Sarah. Te na suki wana te. Ake contacter Miriam Makwanza. Ake contacter Feli, a contacter bato ebele okaba yokana na Karine te. Ake tine Kirindika. Bami kala grâce. Ake contacter bango. Kasi ba komi famille. Donc boule na ye. Atali pe na minute Karina Sarah ba likolo. Na kota Sarah ba idéologie. Et le mona na tuna ya wana. Nazo ebiso eloko to welelaki. OK. Na début na comment kotele. Mais monto na komutala tingana to soli alobi na nga répondre tete. Natala boye ye pas comment clasher na pe na maman Charlotte. A comment ça kama Karina saki ngabie pardon na bima awa e na saki comploter o. Na bima ba potana ba ona bango o komi crise à jalousie. Na zo ba émission mona ya mbayo na tuna uto komi américaine. Te na bi o komi crise à jalousie bimisanga kuna na sokoli maboko na bimi. Mbala mona yo sala émission na zongisi mambutu na règle. Tango tuna nga ba question na senga bi yo zo mona teke oyo Yvette o sala les jalousie. Ba camarade bo sali ba ni boyo kabwana ka pona likambo ezaki coup préparé. Tobeba na katanga moninga na boy ko soutenir ye na komi ko contredire yo bikenga na boma e ba live na e tanga eka na histoire lopangu na sengi mikanda penda simba motema to leka tana komo talisa kima oyezo beta tana komo talisa batu ndenga oluka garantie ndako ndenga oluka sponsor ndenga oluka a survivre ke makalala na salon nde sika inangati ali ayo kutanga pe na bambano ba mission na e ndatindela nga avertissement na sakanda. OK. Alinga nga pe na tchai force na tchai poids to bamba Karine. Voilà. Et là mo boye. Oui bité ke azara na assurance ke to bamba Karine na tchai force. Oui baba période na loba na oteka maputa. Maputa ya matanga Karine. Yep na bi to sangani. Nzoka etanke mutumaele na komo tala be mission na nga bi me. Po yena bana osangane na esprit. Te yena pekisa ki na privé ezali ba voice ezali live na poko na Sarato la live na ucha ba voice na ba conversation nyoso to solo la. Na banda oyebise soko lo ba Karina azoba ko répéter mambio sa te l'accès aux amaele ko finga ete. Olobi ngo expliquer. To na talika komo bimisa ba fantôme. Bambwanga bi oh jalousie fantôme obimana mutu na omona e pas za fantôme aloka esprit jalousie mbala moko na se réserver na mibendi na kangi be menkoso nanga kimia kanda nyonso yango na mama Sarah elo mona ina na tuna na bandiko pe ba landa biso ba mi o comprendre yango eza te po abana ko ataki na Karine Betty Kara ya wana longwe ayiko ataki na yote bo te Karine pena na yebisa ke obike na silikela Karine na émission na esaka yo muto pesi na grâce à rozala la mérite na yo wana aki muto répondre te ndeni na yo mona nga na répondre à batu ba tuna nga ba uto finga okune pa nani pa Fivette répondre no répondre ni tout monde ya finga yo mabe siko no répondre bango net ndeni bana niveau les niveaux na ko répondre te yeso na répondre parce que toi na un problème ya ba avertissement o ezo kanga ba chaîne ebele yango na yo répondre pepo akosara réseaux sociaux batu ba yeba ke iliko na ngo ye moko fi ali babele cheki pe na muswamba neye akomi mukala ya mwana loro la grâce ye et pour confirmer ngana na sala mukala te ya banda mukala pa Karine alors mukala pa Karine ko mukala pa grâce ngana na sala mukala te ngane na diembela na ngaka fali on se comprend na sala mukala te na sala ngati ali est-ce que ye akolo ba pe na bata fingi pe mutu etula est-ce que ye akofinga pe mobala muninga wa ya zawapi wa ye ministre azala tale tout là-haut femme seule avec wifi alala na ba soif na ya sisa ngona na ba film porno ça pardon bomba monsieur pardon toujours TV atbata la biso pour mon absolu famille monsieur eta biso na bana merci pour dossier toujours ko baraka na analyse na biso par rapport ya makambo on lobaki ki to ko lobela pe dossier ya
Maman na biso Noela Madinga na ndeko na biso ya mwasi nene ya tokoyoka makambo ekomi bima ebele. Maman Sarah, après avoir kozwa mbongo ya batu ya na maman na biso Noela Madinga et pas nene ya lelo nene ya kosala ba chantage na télévision na yebiti mekana nko pesa mwa ba idée na yo après tokota makambo susu. Makam na olingana loba batu ba omona lokola nazo luka appui à la Chine mais ton en côté la Karine maintenant on a besoin de luka appui à la Chine tenir en côté la Karine mais batu faut bon meka omona ko comprendre que batu tout Karine a travaillé na bango ba complexe via Karine ba luka ba koma le roi Karine misu ba luka ba le kaka yango tozo monate misu ba luka ba komba le Karine tala ba misusu ba komo koma timi yibi c'est qui voilà c'est qui t'as nos inspiration non bandi nango oyebi bandi nango ngamona oh abani na bonde tu continue na kasi na zo biso astiko seka oya pesa pour seka Karine la personne de Karine nga na moi grâce mon jamba tiakati nanga ata toyo kanate soza kitoko non oza kitoko so batuninga question et comme c'est les ya likambo soza maele et comme c'est le comme ça Karine za so ya normal thing be mission ngeza so na boy Karine no bimazoba so zongi na bakala nanga batu baye bate bakantanga to na za héritier na zo fingana na Karine ngato na ze héritier première arrestation bakanganga na parquet Kalamu mutali boso benganga za Karine Mokonzi tola abengi benga na kataye akomelinga na yebi oza na parquet est-ce que bengi wata benga papouche na bisi papouche ayebi wana na zana me héritier menga zo swana na Karine tozo pangana na chombo talaka na biso arrestation na ngali boso fallait kangisanga na parquet Kalamu Karine contacta inga abenganga no ya mbete na kati ya kobeninga na yebi oza na parquet est-ce que bengi watu bengi papouche na yebi si ayebi soki lelo tozala bato soki lelo penza na temps normal mutu tu afungoli chaîne YouTube basi nyonso bakoma na posa bakoma ba journaliste batala Karine la Chine bofungola maboko bofungola maboko batala Karine kasi yango pe na lobika la Chine bafungola batala Karine mutapesi batu tu goût ya okoma chroniqueur c'est Karine mutapesi batu bagoût ya créer ba groupe et team Sarah team nini eza Karine na bana membre na mutaya na style que journaliste il faut za na ba fan ba soutenir quoi comme ça ba journaliste ba musique no bika na TV ala ati TV journaliste aza eloko te mais biso na YouTube tito koma ba star mutasala ke ba journaliste baza ba star c'est Karine ye muta imposa ki star ya ba journaliste et puis ye muta imposa ke faut ba sunga journaliste faut za na ba fan no mo ba chela kola ba soutenir yo pour star biso comment vivre kolekana ba musique na oyebi vous comprenez pour y appeler ça batu posa ya comme journaliste vous comprenez batu musuku ba ya YouTube ka po ba yoka ke ba musicien héritier za voyager na Karine ye pa ye YouTube comme mona ke pe musicien voyager na ye donc Karine abenda batu belé na réseaux sociaux merci vous comprenez ce que yenda envoie misara batu ba biso tant total que mais vision Karine pe a bien to zui vision na e to landier to tie maele liko nango to créer chaîne tenga na envoie misana nga batu tende ya sala nga pe non créer mokili nanga mais biso tout mutapesa biso goût apesa biso valeur ya koloba ki na chroniqueuse a comme si biso star na réseaux sociaux c'est Karine pour yé mutabanda makambango donc c'est-à-dire raison nene ya batu nyons tout bazaka na entourage à Karine or fallait ba yebise ka vérité que moi na mai te to koma lokwa yo baboma net ivete a kanka nango
ankanka nango neti akufa tozana dossier nene ya okotisi mutu nazoloba no te ankanka nango loka mokongo bazoluka kaka nini soit baleka Karine soit bakoma lokwa Karine ya succès pe boyi nzoto Karine asalisi bango ba émission succès zoboya ka nzoto nyonso nini basali te succès zoboya nzoto misu bakomi miyibi. Voilà les retombées de Nénéa. Voilà ce qu'on a vu chez Nénéa. Croyant qu'il n'y a pas de poto na mbonga Noëlla. Il n'y a pas de kaka. Au moins, tu as commis Mikolo ko sa ba live na chaîne. Yo quand tu as commencé à ba live na chaîne, et y a na mutu o ya envié. Ezara bongo. Eh. C'est que YouTube est bien bon ouais. Sarah sali boy. Moi mbila muyebela na kota ba live. Yango commencé à ba live na ko finga Noëlla. Abosani que justice Nzambe existaka. Justice Nzambe existaka moi Sarah na makamna bango fallait ba finga na table bango na bango. Lelo ba to banini ba imposer bana bango na réseaux sociaux. Oyo koto moi na kufata. Yo ebite ke ba journaliste nyonso ba via ba kepe potonde Karine Kenda. Na yebi mama Sarah. Lo ya olangi abaki ngunda na nini? Na potolo ngana dossier Karine. Te na kozaka. Ko na Karine makasi boye. Lo yo olangi. Tozana de son ennemi pardon. Aboma mwana wa. Masa okoti na Shinto ndi. Te so ke za clair, tozana clair. C'est là nanu. Toza clair. Ngana za Irak. Oza Irak. Mélanger la Chine. Te na mélanger te. C'est quoi ozokota mama makasi? Na mélanger te ngalinga. Tout le de sa Karine non? Na sisite Paulin okomukata nanga maloba pena nanga. Tala ba supporter nde banganga. Banganga makasi Moi Sarah. Si je me soucie. Qu'est-ce que c'est ça? Ça la boye. OK, ça idée anga idangwe kimi. Qu'est-ce que ça idée pour le rôle bozo tout na kuna wana yo pe ozolinga appuyer Karine. OK, continue. Tu comprends voilà ba ba langi. Abo mwa. Pour nini akende ka Turquie asama kamba mbango akota poto. Banana yo lo to lo ba abo mwa na poisa. Turquie. Tumukusa. Ake Turquie. Grèce. Grèce a komi kuna basente. Basente, bazo continuer ko sente, zo baksama, mwana botami. Tu le bana gloire mambo, yebi ki gloire pa ko tele ma so bandi. Mwana botami ko sente. Baza ba fille oyo babima na musicien waza na mbongo na Congo babima na rien bane lokolo bana ngati bane lokolo yango bato bazoli bakomo oluka ba vino na ninga mabe yango oluka ba guerre kotinyo so na moni nazo expliquer réalité batu tout o moni ke bakota poto ba journaliste balanda Karine pe misu oti lelo ba bunda na kanzela parce que kana za journaliste ali boso misu pe babali bandimi mabala bandimi libala mobala shwa na ete meka pa kote poto na tiki na ngapone misu pe babali animi mobala za ya shwa na ete sote na tiki te lo ko le ka boite photo kotango nani ngwa bali animi mobala za ya shwa na lobika te masa za clair misu babali amoni ke mobalo azapinda ya shwa na ete Janvier bisaki yo ba choix ya ba chéri et c'est wana choix na tout temps non kombo tete wana pena choix na bon ça choix na parce que babala ni yuka banazolo bano misu babali kanda te documento kanda Paulin il faut pas prouver Karine objectif ya entourage na ba master Karine baluka ba prouver ye ba dominer ba lekaye na ngazo bindo na Chine siko ezopesa mati masa na ngazo bindo na Chine janvier janvier akomelenga ba message abaki na $500 opianga na zonga la Chine Chine bon bozo pa payer munene bo vraiment ata yo mopi na $500 esimba te na longwe na zongi Irak na longwe na royate naza na Irak tozonga na dossier nene ya tozonga makamuna bango fallait ba finga na bango mais bakoti susu bana oyo kotalo bana moninga mwana no akufata kufa est-ce que ba dossier ba mama ninga na utawolo bana yo ba dossier na bino basi bozo finga na mibali tshela nga caméra
Tchele pe caméra. Lola sengi yango tchele penza. Longa nga Noela Madinga. Leona lobangwata na caméra na micro. Namona mabe. Pe na yoka pasi mukona yoka avwa na yazo sa live. Ipe osa live wapi? Ipa misu mavondo baba. Weba te esa loba loka baba. Weba te. Je ba 4 ngalo le muté. On comprend. On comprend. Jo na yoka ya osa la live na yoka pasi ngabi ya yo. Ya bomiko. Esse Nene Tamacox Tamacox Ndenanyo Coca Bango 4 Baza elo moko Sko Kalate aton makambe komo nginda Kaka ye ese Azu susu Afungoli live lokaza maele Coca te afungola line babenga bafinga batu Babandi ko critiquer Noela Oh ya bosani ke Noela confia ki ye alekisaki na live ndoka Noela kenda oleka kane kiri bitoyo bekiri ya ba femme insensée basi ya bazo baba yebi ko développer sujet te po kotila bangola nsana bango ko fungola téléphone batu bafinga asala sko émission soutenir ye au salade il fallait qu'il y ait un garder nos cas silence nzamba obundelo pona minute obato wana tuba okonda na bango nene ate ngana talipa ese ba ofinga yaza oteka loko azolo eloko wana ina loba yango elongo mbongo na bakoto bazolo comme loko azolo comme lisolo poussière voilà alors na bino bato botala biso botala ka ba place bozo kene kotika ba sujet ngala oto sala émission à Karine Biasala pour na fungoli linte pour bateau to fungola ligne cause lo sala analyse non bien so fungoli ka ligne ba BBC misu bando finga po pourtant ba benga yo zo tendance da mutute o ba ozala pour ba ozala o ba ozala contre ba ozala pour éviter o soigner image à mutu o salika analyse na yo monko développer connaissance na yo o katite sko mayele wana ezabangoti ba ju api yangwana so alobika muke bokote indie akoma obeta tolo na matière kolo matière nga na bimisa ngo banda mambaniki bokota na zui matière alobaka muke telefone fungwa mi mafingi bati ndela YouTube donc soki lelo bazo finga bakomo kota na bana je manque les mots nazangi maloba ozangi maloba nana conseil au to ko sauver bana o komena mera ta ko pesa conseil ta côté yaya na yo pour na sauver mwana na ye Valérie mwana na ye po lobi mwana na okola Noela maele makasi na ebiara maele elo onyo sto salary za na tina na sima nango eloko to ça les anatina na ndaki nene ya lobi finga tanga kufinga mama na ngate kufinga mwana na ngaiti bongo so bakbola kimbongo na mama na abika te mais mama ko za mwana na ngalukaka ayeli ngambongo eske mama ebiki mbongo bagenda oyiba nana conseil au pesa te na histoire wana pole parce que son avec Noela Madinga j'allais faire le plus grave que oya osala et peut-être comment poster nana kena mo bandenge nini parce que déjà maman na biso Noela Madinga c'est aloba oyo ezaki déjà oyo kosa ki bangisa nene ya ngasko na loba te na sala moi je parle pas trop je veux faire avec action na motemo nga yebeli okoka telika pole likamambo na sara ba jeté na motema malamu na ko supporter ba insulte je peux tout supporter comme elangande pata dinero tokufa nao wana te beaucoup fana ye lelo oyo makambango zo yinda kaka est-ce que c'est vrai pour batwele na minto batwani masusu mama mbongo te mais ba preuve bimaka ya biloko oyo
Nini Asomba. Non, il a pas mis ici ba preuve, il y a ba facture, il y a ba décharge Nini Azwambon. Ce que tu vas bien ngo ils ont masolo ya Putulu wana. Té non ça analyse té, tout le monde n'a preuve té. Mais preuve ya mbongo ya batu Nini Ayiba. Avant il y a réseaux sociaux na Solana Noela na mona. Alors, il y a PDA ils ont les réseaux sociaux. Marama mbongo toko ça analyse. Mais mamba ba Putulu, je fais pas des analyses pour l'un. On n'a rien vu sur les réseaux sociaux. Voilà. On ne peut rien confirmer. Voilà. Merci maman Sarah. Batumsu bako lobake. Ceux qui le néné à Boti Maseki a remis ça la chantage contre Noëlla Madinga, c'est parce qu'il y a bimi mboka. Et là vrai, toi ça non c'est ça. Malédiction, ils ont besoin de visa. Ata bimi na mboka kimi. Noëlla nde bakene ba leta. Mobondo penza mobondo zolala na mobondo zolamuka na mobondo na tubela otonga pena na nzeta likiemba mobo tika babiso lingo sa bato mabete obiso peto abata masumu obangise mungala ti c'était ozobangise liko nango na tanga na Équateur liko nango na vanda na bachwa liko nango na vanda na bana mbandaka. Merci maman Sarah, j'espère que tu as vraiment na souka na ebité par rapport au nyoso to lobeli awa. On a ko tsaba dossier mo bon to tika yango. Lo panje penza. Lala kana lo panje. Poneti ngai mangamba boy. Mbamo na vzo avion na kembandaka. Ela. Bolenge. Na ki oluka bachwa. Bingetele na kati kuna. Eza malédiction avec cause. Dieu va pas te protéger Paulin. Je te jure. Zamba protéger aussi. On s'en est tourné. Est-ce que les camboto monezo régné na réseaux sociaux néné ya les na yamba papa na yamba docteur Patrick na tuna ka elikamba Yvonne na tuni papa mais Yvonne abanda osambela ndeni envoûtement ezwaki alobi pa fungola rapport na tuni esunga bi papa nini sala ke mutasambela ramendo ki alié abi porte ce que za polele toza na malédiction mo eza avec cause nzamba tikaka autika parce que mutu wana olela mbongo na yo yibaki nzamba ana chouate mbongo ne ganga likona o bilakeli mabe nyonso tu ba osala eza na ndinga bunduki ezwa yo ngaso Noëlla ero sea mbandaka kana aéroport a mbandaka wana mutuka bolenge na komi hotel te bolenge kokoma kana okoma na bolenge na koluka bachwa na kacha bajamba metaniki kuna ora be oso ina mno wambo na kiko luka bingetele yaya obika tika ko tika obela pena nzamba oye bisote ozwa kimbongo wa batu et puis okufa te to bonia tolo mo okufa monika place nini azobatama mba moye moko akolongwa na ndaku na ye po babiloko ya bongo il faut tios pesa mbongo oke omona muto osali mabe nde ojwa lobiko donc akolongwa pe na ndaku ne ye moko abiboluka taxi alongwe dans les noirs boluka taxi ou la porte alongwe dans les noirs pimpi na lupango Noëlla wana nani ba chauffeur amatimba mama urgence eza akanga mikabo lopanje olala wapi unje biloko etambolo awa unje mbwa lopanje bana mbandaka bayebi yango lala na lopanjo zolamuka na lopanjo zolala na mobondo zolamuka na mobondo likola mbongo na ya de komba malade koma likola mbongo na tango Noëlla okita Noëlla oyeba déjà que yango anezuye kana eta wana bokene na justice Masa mutema be mutema be te kana ba eta mutala ya pasi ya mabebo maladi wana ekobomete ebomete bokene na justice ali bodoze yango te bodoze te bokene na justice po tambo koma na justice bando attendre na PV na lopanje ndenge ezosala ebongo etambolelo ka nyama ako wanganelo te poso awangani sali esu pasi makasi ebloke neta nga kufa mokufa yo senga liwa pole eza na pasi
tongo ozoyeba tongo toyeba butu te ponge eza te ozokonda kaka kasi lopanje bana mbandaka bayebi yango lopanje olala te ka ndenga yaki wana direct parquet babandi ko attendre soka kosi kaka essuyer babandi ko attendre wana bokoko babandi ko attendre esila kanelo mwa muke cérémonie mo ya muke nye esili mais ekosila ka atango lobi vérité tozongisi eloka bato mukolo likambu balakisi nini na kosala asili swango na seconde aussi solo panje cérémonie yango esalama na mbila nga na mona mboka ti basambi wana basambisa nene ya basambisi andimi a reconnaître bafe na ye nyonso ok bon mbongo noele eza wapi aoloba pe vérité naliaki mbongo na ye ndambu na nango na ndaku mosu osombelaki yango nasombelaki yango lopango nasombelaki yango boye nasalelaki boye bon toke to récolte yango kaka na lopanje mpo okufa te yango mosala nango ezopesa obe pasi kokuliwa eza te ti mokolo kobimisa secret biso wana tokena nene ya susu bisika mbongo eza to bisika asombelaki biloko noela a récolté a récupéré tanga récupéré alele te comme otuna siko basa nini te batika ye loka to récupérer na biso mbongo so mbongo ezongi nyonso so ikolo likamba bi batika ye batiki ye ale nene noela moya zonga mbandaka ezate bapesaki déjà ndenga olongolango azuka asombi mbila na biloko basengaki ye asali yango ale asimbi ye awa na longoli mobondo na longoli lopanje na récupérer o na lukaki nye azongi normal le bon abozie na ba live merci Loki maman Sarah nene ya aye na live tala niveau moyibi akoti super rit elo abena ila tolo est-ce qu'il y a solo teza le kotato rit nga bambele kaka te rit o bambele te lokola de ya caché ne na kimuyibi ya wana to bambela jamais rit aza problématique mako koma na niveau ya okosela nene alikama mbongo te sikonga pe na otuna rit ti noela madinga plaire Jacques yoza oyoka te ogata base ponga elokwa wana ata nzambe neti ya komonene neti ya rit ata to seli nene ya mobondo ezwa ete po ata nzamba otala bime o aza bolole comment muto zoyoka ke bakangie muyibi ya mbongo yo kesu ko confier mbongo business aba mafuta na yo vraiment pour s'attendre nani l'escroquerie voilà Paulin na lembi nanga merci Paulin lelo basuka toka bonanga na yo tozolela kaka nzolele aya nzolele na munoka mboka ngala kolela na kimongo yo kono kolela na munoka mboka nini merci plaire Jacques nzolele les chaînes plaira. Voilà, merci ceux qui bossent là une image beau pesa merci na ingénieur Ars mon mobile mori mwindo bien bon tonton ngana mono ndeli passe à Léo mais to yebité merci na bon dérive bon c'est qui l'homme demandé fou quoi nga mandi fa te bon dérive na mandi fa tele belé c'est jamoto ambote na yo et mikolo zo bete makuna c'est-à-dire olinga kabiso ba vrai sarato là ba abonné na biso na lingi benza mipiku to yeko s'abonner na sarato la slave na ninga mipiku même puis to senti belle le to la muki ngaye yo na ye awa Paulin et ça biso vraiment bien mais nzamba ko sala to longa procès bitumbeza mulai botika la malamu nzamba lola abatela bino na banda ko na bino bisika nyoso bozwa ki biso merci bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09
34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.